Bonsoir, 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 bandeko nyonso bozolanda biso, bandeko. L'air est grave, l'air est très grave. Bandeko nangai, sango ya liwa ekwei lisusu, sango ya liwa ekwei lisusu bandeko. Sango ya liwa ekwei lisusu bandeko nangai, ekomi na pasi na mawa, nayebi te bandeko nangai. Nayebi te bandeko na ngai toloba lisusu nini bandeko na ngai ekomi na pasi na mawa lisusu ya koannonce bino lisusu nouvelle oyo bandeko na ngai touti koannonce banouvelle bandeko tokomi na kolemba bobeta na bandi de recherche Agnès Simbo azali danseuse orchestre nini bandeko bano baremplaçaki basere na biso Zambota oyo batikaki na États-Unis moko na bango bandeko akei lisusu bandeko bozali koboya barevelation oyo tozali komona bandeko na ngai mwana mwasi oyo ya danseuse na kombo ya Agnès Simbo azalaki ndoi ya mama azalaki aimé epai ya leader kolo mouvement papa chéri bandeko na ngai lelo ezali lundi auti kotika biso je pense tokozwa ba précision mosusu soki na abi mpe naloba mandenge akufeli ekoma lisusu Ken Piana bandeko nakomi oyokela na papa chéri mawa parce que makambo oyo tooti obungisa chef d'orchestre ya Zule akei mwana pe auti kokende lelo danseuse lisusu atiki biso bandeko na ngai bamessage oyo ngai Ken nazali kopesa chaque jour ntongo midi pokwa nakolala na lamuki naosenga kolongwa na distraction papa akende makambo ya église nalobi makambo ezokende bien te bandeko na ngai makambo ezali kokende bien te Agnès Simbo oyo danseuse auti kotika biso bandeko kaka lelo kaka ndenge tosala émission boye bandeko makambo ezokende mabe bandeko na ngai bandeko totika nanu basentiment totika kifanatisme makambo oyo ekomi sikoyo kokende mabe makambo oyo ekomi kokende mabe tozopase bamessage tobeta sete bandeko bozomona biso neti baimbécile bozomona biso neti baaventurier bandeko ekomi sikoyo kotouche place oyo botiaka te eye etouche bandeko na ngai mwana mwasi oyo bozomona na tie foto na ye mopanzi auti kotika biso lelo kombo na ye Agnès Simbo azalaki ndoi ya mama azalaki danseuse oyo azalaki pe kovoyager na kati ya orchestre bandeko auti kotika biso lelo en tout cas je pense elongi oyo bino nyonso tu boyebi yango boya koloba te ke Ken Piana avimisi lisolo lokuta bofuye ndeko na biso ya danseuse lisusu na kati ya BCBG auti kotika biso lisusu lelo après liwa ya mwana papa chéri bandeko to consoler papa chéri bandeko na ngai to consoler papa chéri nayebi te mbula oyo ezokweya kaka place moko pourquoi mbula ya liwa ezokweya kaka place moko pourquoi mbula ya liwa ezokweya kaka place moko bandeko makambo ezoteya biso nini bandeko na ngai makambo ezoteya biso nini baliwa ezali kolandana se kolandana après 2 jours seulement toyokaki nouvelle ya mwana auti kotika biso lelo bandeko na ngai danseuse akei Seigneur Jésus nzambe
Oyo problème nini, oyo problème nini? Oyo problème nini, oyo problème nini bandeko na ngai? Oyo problème nini bandeko? Bakongolais botika sentiment ya kifanatisme, kifanatisme nde ezali koboma bino. Biso bavwevwe ezala baliwango ezala bato nyonso bakosila ezala mokili mombe kosila biso tokotikala kaka bavwevwe papa chéri tokotinda na eglize te boye na boye boye na boye bandeko tobima na kati ya distraction tobima na kati ya distraction na mwa moko kaka ya pamba mwa moko kaka ya pamba nanu tokoti 4e mois te 3e mois kaka oyo liste yango esili te liste ezosila kaka te liste ezosila kaka te bandeko soki bandeko babimi na distraction te mois de mai kozala sikoyo plus grave bandeko na ngai eza masolo bofuye je pense bandeko nyonso to baza kidiba nga nazo informe bino ke danseuse parmi badanseuse oyo baremplaçaki badanseuse oyo batikalaki na États-Unis moko na bango atiki biso sikoyo kaka ndenge tobeta émission akufi lelo tozosenga kaka toyebi ke papa kabolaka te papa alelaki sege bien papa alelaki zulema bien papa pe alelaka danseuse bien parce que azali mwana oyo abandi okese ya liboso na kati ya BCBG akufi kaka na kati ya BCBG akufi fidèle alakisi fidélité na ye na kati ya okese BCBG ndeko na biso atiki biso lelo bozwa message bozwa émission oyo bopanza epa bato ya BCBG nyonso bozwa émission oyo bopanza bandeko sango ya liwa ye lisusu bandeko na ngai na pasi na mawa kotala baannonce ya makambo yango nazokoka suku annonce te ekomi kosala nga na mutu pasi nazoyeba su ndenge ya koloba te bandeko ndenge ya koannonce lisusu banouvelle oyo ekomi mutu pasi okoannonce ndenge nini parce que banouvelle yango ekomi tolali tolamuki liwa eye tolali tolamuki liwa eye bandeko bokoki kososola te bandeko bokoki kososola te nasalaki video nalobi ndenge chef d'orchestre akei bosala attention sini oyo eza mabe surtout liwa ya chef d'orchestre ndenge eyelaki bandeko elakisaki sini ya mabe lelo sere na biso Agnès Mbo akei sere na biso ya danseuse oyo azalaki kobina kitoko oyo azalaki chouchou oyo akomaki neti chouchou pena ya papa chéri ye yauti otika biso totala mwana mwasi kitoko mwana muke génération ya sika oyo remplace bayaya oyo bauti otika na États-Unis génération oyo eye sika génération libota oyo eye sika moko akei deja moko akei bandeko moko akei tozoloba bobima na distraction boluka elongi ya nzambe ministère des affranchis ezosunga bolanda Sandra Lina pe place azali bolanda Sandra Lina bandeko bozolinga oyoka message ya nzambe te bandeko bandeko na ngai oyo ezoya eza plipire oyo ezoya eza plipire soki bobimi na distraction te oyo ezoya eza plipire bolongola bato ya mort pembeni ya entourage ya papa chéri bolongola bato ya mort pembeni ya entourage ya papa chéri baye kosala nini pembeni ya papa chéri bato ya mort boyaka kosala nini pembeni ya papa chéri bato bazali kokende mboka ezali kozika se kozika mboka ezozika se kozika mboka ezozika se kozika kasi bino bozotala yango na lisu ya bomoto bino mboka ezozika botala yango na lisu ya bomoto bato oyo bazorevele bino ke lere grave bozoyokela bango te bato oyo baotinda bino na nzela losambo boboyi koyokela bango boboyi koyokela bango
soki riche ayokelaka mobola te nga alobi maloba oyo yanga maloba na nga soki boyoki yango te c'est très dangereux. Bandeko nani andimaki ke tokolamuka lisusu lundi le 24 mars sango lisusu ya liwa ekwei lisusu. Bandeko lundi le 24 mars sango ya liwa eye lisusu. Tata moko signaka kontra ye na liwa. Liwa eyelaka jamais koki kokota na ndako na ye. Mwana ya liboso ya mibale yake. Bandeko, l'air est grave. L'air est grave. Bon conseiller, papa chéri, nzela ya losambo, eza nzela ya fimbu te, eza lisumu te. Ezali lisumu te. Lobi okune komela biso trop tard te bandeko na ngai. Bandeko, soki ezosala eloko ezosimba lisusu te batikaka. Matoi mangongi oyo, matoi mangongi ezalaka mabe na mokili bandeko na ngai. Awa liste ezokende se kokende, ezobaluka se kobaluka, ezobaluka se kobaluka. Ekomi neti nguma, azomela, aotonda te, aomela, aotonda te, aomela, aotonda te, aomela, azotonda te. Bokota na bandi de recherche, bokomona Agnès Simbo, danseuse ya BCBG, atiki biso lelo. Agnès Simbo, danseuse ya BCBG, atiki biso lelo. Bandeko, est-ce que c'est normal? Makambo façon komi kokende. Makambo façon komi kokende, est-ce que c'est lisusu normal? Ti nazo annoncer nouvelle oyo bandeko nazo kokaka te. Nazo kokate parce que nangai moko nakomi oyokela na papa chéri mawa bandeko na ngai. Nangai moko nakomi koyokela na papa chéri mawa. Nakomi koyokela papa chéri mawa. Soki bobeti na Facebook, bokotala Facebook ya danseuse na biso bakoma Agnès Star Mbo. Agnès Star Mbo. Bandeko atiki biso bandeko na ngai, atiki biso mokilo nzoto malili bandeko. Mokilo nzoto malili. Oyo ezoleka eza kaka baliwa normal, oyo eza baliwa ya ndenge mosusu. Oyo ekomi ya normal kaka, oyo ekomi ndenge bandeko mwa pe totika ko annoncer eza te. Parce que sœur na biso azalaki danseuse, azalaki kobina na kati ya groupe BCBG. Mwa totika ko annoncer eza te. Tokotika ndeni parce que malgré matanga mosusu eza mosusu pe ekwei mwa totika ko annoncer eza te. Mwa totika pe ko annoncer eza te parce que liwa eye mwa totika ko annoncer eza te. Donc bandeko na ngai oyo bozolanda biso eza maseki te makambo nazoloba. Eza maseki te. Ndeko na biso ya danseuse atiki biso, ndeko na biso ya danseuse. Damoni aza ami ya Roi David ya musicien ya Roi David ya musicien ya Wera aza pe ami na ye. Ah, esali pasi hein. Esali pasi. Bandeko bokomisa message na BCBG toyebi ke baza na matanga mais bokomisa ka message parce que oyo pe azali danseuse azalaki ko jouer ka na kati ya groupe. Moi je pense qu'on na ye pe ekosala bien bokomisa ka message et pas ya papa chéri bokomisa ka message. Bokomisa message parce que tokobomba sango ya liwa te, liwa esi ekwei, mwa tobomba message eza te. Bandeko botia papa chéri na mabondeli bafanatiki tu ya BCBG, botia papa chéri na mabondeli sango ya liwa ezobakisama seko bakisama. Botia papa chéri na mabondeli, ndeko na biso ya mwasi atiki biso yeyo akei
Botia vraiment papa chéri na mabondeli parce que makambo oyo ekomi kopesa na mawa makasi. Ekomi kopesa na mawa vraiment kotala basere na biso ndenge bazokende na mawa. Ekomi kopesa na mawa makasi bandeko na ngai. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tokoloba nini eza choc en tout cas tozo partager choc na BCBG kaka to lemba ko partager ka choc te parce que moya lemba ko partager choc eza te moya ko lemba ko partager choc eza kaka te parce que azalaki danseuse azalaki kobina na kati ya wenge donc moya ya lemba ya partager douleur eza te donc ndeko na biso. Moi, je pense, aza neti mwana ya 1994. Sere na biso akufi, aza mwana 1994, akufi pena mwana muke, akufi mwana muke bandeko. Akufi mwana muke bandeko na ngai, eza pasi na mawa, message toyelaki bino yango wana message ya mawa, ekwei lisusu na BCBG, danseuse Agnès Mbo auti otika biso. Donc Agnès Mbo auti kotika biso. Vraiment ya muke ya koloba yango wana. Moi message ya muke ya kopesa yango wana bandeko na ngai nyonso tu oyo bozolanda biso tozwa nouvelle kaka sikoyo. Tozwi nouvelle kaka sikoyo yango topesi bino nouvelle po bopanza bo expliquer ba fanatique orchestre bopanza sango bo expliquer que matanga ekwei lisusu en tout cas sere nanga Pauline Lumumba RDC Monde mon vieux Louison Mbata oncle Patrick Yamisi ya Julien Ngongo bandeko nyonso tu oyo bozwi libaku ya kolanda biso vraiment eza émission moko tosali yango kaka mbangu mpona kopesa bino bainformation. Vraiment merci na bandeko nyonso tu bolandi biso bopartage kaka sango ya mawa oyo ekosala biso toujours bien. Donc danseuse Agnès Mbo auti otika biso donc eza douleur na minute oyo nayebi te toloba nini lisusu toloba nini eske nguma oyo okoki kostope te eza pasi mpe mawa eza pasi. Bopanza message en tout cas ya olobeso eza te. Merci beaucoup.